Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, pourquoi et ça dans nini que mon bac bazo silika na komono et la première fois na yoka yona makampo. Merci papa combattant. Baninga basaka ba bezu na bango bango mo papa mata mais aselinga iloko yo. Oh oui, pona nga selinga bezu moko onga na check on na mutute donc il do bing na selinga bezu. Papa pona ebiso ba obenga nga de partout. Vidéo wana soki pe audio wana ezanga itete faux afifo. Papa nga no to solo la te. Pour message na mbongo na ngati. Comment se fait-il ba moko détecter ba moko ke muto sa likambo eza Teresa? Appel ya Kingakati et ya avant pour nous la kufa. Preuve n'est que pour nous na liste na biso bata Kingakati azakingakati. Donc ce qui a kufa qui na été tonga to bina na elongo tonga to zana elongo na Kingakati. Ce qui pour nous aya akenda Kingakati aye na buto kufi banga ba incriminer maman Olive. Vous avez parmi bateau vous avez na fait ya danse sous diata vous allez qui wana donc on ngana no Jonathan tu as image et tous magistrat finga biso na bastati banini même yozo finga biso mobile no kende Kingakati soso na botina fête ya mso zaki ya Kingakati soso na bangoma na botumbaki ya Kingakati. C'est quoi ça? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a un problème entre Yona Soudiata. Toto discutaki. Ah bon? Moi si na kia fingi belle vie. Oh. Moi si na fingi belle vie, mais belle vie na position à Congo, aza déjà belle vie. Il y a ça le problème était so batu ba quitter. Et ça problème était pe ngana ko loba na mosi ya Soudiata biso za ba semeki na ye. To za ba semeki na ye to honoraye o mobali ya balio ezabiso. Donc on ilango tende lo que ça me pas Soudiata. Asa kabola ka ba invitation. A Kolanda famille mobimba te Kolanda batunye so tout est ouais c'est bon que fêti exact. Mais c'est pas côté lorsque tu dois être là moi c'est un problème. Puis le que oh top na biso top par le que té celui là faut à qu'une poto yo moi seul va deux ans 3 ans fête anniversaire. Fait de mariage des anniversaires en mariage. En fait, tu peux bon, fêter une année, 5 ans, 10 ans. Hein? Ou fêter 2 ans. Ah, ça a peine à peut se attaquer. Ah, ça a peine à peut se attaquer. Ah, il y a trop. Ah, il y a qui chasse trop. Mais faut que ne bon baba ni mo musique comme bal musique point. Vous avez problème na moi siné. T'es problème na moi siné te bazala ka bo mo azana mbali kuna. Bazala ka bo mo azana mbali kuna. Eh, ba on bazala ka boy. Donc moi pe ba fina biso bela théâtre, ba sali ba mariage ba bali ba okende te. Il faut. Baba na ki po ba fanda place mo ko. Et moi je zo mais les autres bakana. Ça qui démarche chez eux mais la sope mais ba kende appel na mbazana bango. So démarche chez eux mais moi ça nous va potoyer. Est-ce qu'il se n'a pardon na bateau va mais oui, non c'est un pardon pourquoi pas. Ce que tu connais qui n'a kati to bina que laisser beti motema ya bateau belé parce que tu tika ki pour le chiko na mort. Bolimbi sabiso. Ngana nga combattante te. Na capacité te ok rolonga maman Olive na beaucoup du temps que le bana na ye que maman papa ça 18 ans boy. Ba combattant na biso o ba ya bazo ko bunda kuna na pays étranger. Ba ko kita awa ti bon on ba mieux placé. Tu peux visa kufa likola batapoto peut-être. Likola batapoto batapoto ba salela ke ba vidéo mo ko contacter. Muto zana posa ya musala na ye. Mutazana posa o CD oyo et kozala o visa sali à côté et côté les soucis et côté les nini parce que les kakamusa na souci à que ko bota mona na tension makasi mais notre perdant moi c'est le roi visa ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo, Lelo a Biso Toza, Zoko Lobelera, toujours Maramzo, les Kanakati Yamboka Nabiso, Zoko Lobela, toujours Maramzo, les Kanabartistes Nabiso, affaire Kingakati, affaire Banapoto, Oye Ningisi, Oye Beba Sije, Sous Mbimi, ya Somo, Oye Toze Bateto Lobela Monin. Et où tu vois puis makambo et ça comme ça va artiste na biso ba carrière na bango ça comme ça va artiste biso na bana poto ba ida ka bango ba sunga bango ba biso za ko boya bana poto ba topso za ko ndima to éviter ezani ni kinga kati za mbali bozo te ba artiste ba kene mais likambo ngolo ko ina moto po ko mona ndona biso perdre ki oyo chiko pulu ate ko tika biso vraiment ba mes condoléances na ba artiste tout ya mboka wana pesi vraiment merci na bandeso zo la ndangali bana ya mboka lokola Jean-Paul Oueli ba bi papa na kinaya na pesi madame Oueli mbote bisika zali
Chichi Chiboula ski babi pe na bosenete Gastino Mangala bar 30 juin à Montréal na Pession Bote Bisco Zali au bazaka toujours na Kevin et pas dans les questions El Lionel et Cambi mon ndeko toujours nous allons avoir la message un sale garçon pio babi toujours on est là on est ensemble Nazana Lelo anixé internet il paraît a fingi bana poto lelo ba tukomi ko banga biso ba les jeunes producteurs ko bengi na ba film na biso parce que bigi soki ozawana abado saboni ba des abonnés na ba chaîne soki ba moni elongi na ye ya on sola to ba nanu ni kabango ezani le quoi aiza ba vérité pe za sika aba artiste biso ba lekra ya mboka ba semi nene ba lekra ya ngona ko sona to ba ni kabango ezani na mama Thérèse ya to sona pour mato ba ezani ni na plateau na biso ya Congo Liziba TV. Bonjour Thérèse. Bonjour Kevin. Mes condoléances. Ah, merci pareillement. Kobanga banga au moins les abonnés na Congo Liziba papa. Congo Liziba ndé makamoti. Vitesse G, bon s'abonner, bah désabonner, te bah zalaka, bah abonner bah baksama parce que vous en avez un Zambie. Toujours un Zambie, tous en ayons nous, tout perdre dans la biso chico pololo, oyo peut-être na liwana et bisima et belé, les loba guerre et belé, tout ça bah sujet tout le bataille, tout 3 ou 4 sujets tout le la peso so, et dans la biso moko ya comédie per soulever que ce sujet moko ya dans la biso visa. Oyo pe na mona ki zepe mutu o taki hotel ape tom na ye oyo bazaki mona ba bi bo sondo to ko tapeli kamona parce que eza na maman moko actrice moya mboka maman top a sauver il kamona na éviter ce qui peut eza vérité na makambo bagi mais éviter mais to sola toujours a na kati ya émission na biso ibisa biso na no relation vous aki ona Chico Pololo parce que bino pe na groupe na bino vous aka pe na Polo na bino Kyodo. Le quand on mingi ba tena landaka pe voice momos mo atindaka Kyodo na Pululu muta bandaka makamba kisengi za Kyodo po Kyodo na bandaka wani pa ya président na biso komoni kimio ba nani kombe kuya kaka grand yaya Kyodo bandaka kuna lipapa après ndé kokota sinak biso zaina Kyodo na biso te et tu as na Pululu na biso te tu zaina na Kyodo pour ya banda déjà avant donc tu as une relation très bien et un allé qui est collègue na donc tu écoutes na musala tu sali si on partager ensemble et qui peut te tikali donc sans problème sans mon état moi qui ça là qu'on dit comme là que muninga bino passi Kevin passi nga on a dit ça moi no Fanny nièce na Fanny passer be mission na internet ya mukola benga ngapeliwa ya Solange kaka bongo na sapongi ya Pululu pe la musenga na sapongi na Fanny ko pesa ka batu sango boyi to ko boma ngai pe donc ça kinga pasi talaka à tel point journée mobimba na nde baninga bakenda mort na ko kaka otambola te tension na ngisa ka ko ninga na po abu aningi nga na pongi donc pasi ko perdre motu maladie et l'autre côté bou sango liwamba mona tongo wana isaki bien te. Ça y est bien été mais comment on a pour le kufa les armes belé et puis mina simali wana ye plus na bino no artiste ke bolingo zate bolinga na gite alaki délaissé ça dit que comment na bino na baye et belé na jour pour le kufa ba ko lela ba ko ganga et ça qu'on est pour ça muto zaki effectivement yo ka be makambo wana ke ba debia sunu laki pour le ba ko lingete mais comment na public zaki jour kufa ki wana est-ce que biso vous avez la capacité au sein de la Pululu dans la capacité au sein de la Pululu pour les gens moko na biso acteur ya makasi voilà c'est makamo minene na kati ya mboka Congo bon bayebi bo pe bayebi te mais na ndimite ke mutu azangi koyeba Pululu sangwaliwa ata siko so ili biso siko boye ata ndeko langa propre on a botamné maman mo tata moko na kolela monsieur sengi na lia na kolia sengi na suko na kosokola na za mwana maman na nga mwana papa na ngai tu vois epexi pété so sengi on na ke parce que bazale olela après na ke musala na ke musala ils a loi nature to zo luka ba wa ke ake o batikali ba bundaka pona vie donc ils a te ki ba sudoli Pululu et puis na tika oyoka ta place moko te ki muto akufi ba kotie na morgue ba msuba temika na porte à morgue le quoi ba guarda bazo c'est la team ko lebembe ko bima ba kotsaka mutu na morgue ba batikali bazongizongi na bandako na bango après nde bazeli programme ya ni ya funérailles c'est ça. Mais pourquoi bino bino pe ba webi ke bino bolinga na te ba artiste nga linga mutu nyoso so mutalinga ngate tant pis mais ba eza na makamna bino monde na bino non yeba nde na fréquenter mutu nyoso tuté Kevin na fréquenter mutu nyoso tuté donc il na oyeba te
Oui, merci de tout pour l'anda biso na la vérité na biso na Congo Liziba TV, mais comment est grave aux ambali bosso, c'est ma première fois na yoka oningisa internet. Comme on est circulé partout, Thérésia, na makambo peut-être yo aux alarati, na kuta na ba fertilité oyote, na kuta na makambo oyote, to comme na kawana, to zongana, le comme on a pour la kufi rendez-vous bino tout boki kingakati. Et tant que bah artiste on a bino beaucoup perdre et artiste na bino za qui quoi vous en a problème té vous avez qui na esengo makasi et pas bino na première dame mamoli vous oseka vous obina vous qui vous ba enveloppe jaune vous ma puta vous sani que boutique ndi on a bino na malili atuana o lelo esali moi rage l'internet oyo bana ya poto ba tomboki o Thérèse obengi bango batu ya maboke bazabe le côté parce que la bibembe o lelo kilo peut-être problème batu otomi ko banga pona komono expliquer biso na nous tout ba non likambo ya kingakati tibo kindaki wana ezaki na ndengene. Voilà, merci Kevin. Appel ya kingakati et ya avant pour nous kufa. Prévenez que pour nous na liste na biso ba kingakati azaki na kati. Donc ce qui a kufa ki na yete tonga to bina na elongo tonga to zana elongo na kingakati mbe po mukolo o to kende kingakati pululu azalaki ti soki pululu aya akende kingakati aye na buto kufi bangai ba incriminer maman Olive ki maman Olive nde mutu abomisi pululu mais nzambe mukolo pema mukolo mokili mukolo makambo asepela ki pululu akufa jour o akufa ki donc rien à voir na makambo kingakati. Kingakati c'est invitation moko o ba pesa biso kala. Ngaki to kende le 24. Siko pululu ta akufi le 23. Mama pena ndenge ya bo mama amimoni gabi bano bakufele kinde ko lobi bongo lelo mbala moko ba kende kingakati. Eza fête. Fête wana ezaki karaté ki ba inviter ki ba comédien. Ba inviter ba journaliste, ba inviter ba député, ba inviter ba belé, ba discipline belé ezaki kuna na fête wana. Siko biso toza na compétence te obenga maman Olive, mama quand même aza grande dame, aza mukonzi, aza maman moko oyo okoro pese ba respect ebelé. Do biso kara ba comédien to benga maman, biso to yate reporter fête atabino moko. To manquer peu respect, to pesi peu boto cité tant que maman oya sepeli ko fanda na biso. Donc il fait ya kingakati invitation ya kingakati et ya nango avant makambo ya pululu akufa. Yango wana. Et y en a même attitude nabino, ezaki vraiment bien trop quoi besoin matanga te esengo plaisir vous aki nango makine bozobi na wana ezaki oyebele pesi. Est-ce que oyebi que tozaki na fin de l'année? Fin de l'année mutu nyonso to ata soki mutu oyo mobali naza na kati ya morgue le 31 tango beta kaiba ke mutu to sepela rapport kotimbula sika mutu aza na hôpital mais akofuka ma mususu soka sambela rapport kumisa nzambe ke akotimbula sika donc wana ezaki ke to longo na mbula oya kala to kota na mbula sika et puis là dans ce mois grave na munyo ezaki te weza kaloko mutu o bouger boiti yo ndimi pena ndenge zana penza première dame penza honoraire ndezana abuka makinu tala au monito sepela to kumisa nzambe to zo maman lokwa maman Olive boke neta na bagabo ata na Brazzaville pamba première dame na bango ko sa makambo maman Olive sala ate to mata to kita première dame na bango ko sa makambo maman Olive sala ate na bamboke be to mona ngona luté biso to kenda na maman na Dubai tozo kota to kota na mall moto somba biloko fi mo ka ta Brazzaville moni biso e ba sta ata biso maman Olive ka moi que maman Olive otambola na ba comédien andima yango te biso bi oui maman tambola biso ali kana biso et ça là il dit quoi boulou et kota kaka na mall na pas somba biloko pour moi maman Olive en face bon là biso to là hôtel moko to ne place moko parce que maman moko za bien c'est plein que jour on a to kende to lien na kingakati to bina to sepela après c'est biso moi quelque chose to fêter peu bien pour ba comédien de bazawana na mboka so ba mona bango ka ne che loro mo boye donc batu mora pasi batu mora nzala batu mora salité mais muto andimi ko approcher biso pe moi valeur merci maman merci le roi biso le roi biloko mais yo zo biso batu yo zo biso kwa bandeko ozo biso kwa ba yaya ba maman ba ninga merci nzamba continuer ko batela yo onga na benga ke tabita pona bible to mona ke tabita tanga kufaka balobaka bo babolamu mo po tabita se kwa pona bolamu oya sala pa batu batu abondela nzambe na kombo tabita se kwa donc ngala senga ke ka merci po asala rappel mingi po mbongo apesa ki batu ba mtuso akena ngwa liete
neti nga na mbongo na sombi en souvenir to na côté on anda ko talaka bana nga balobi nzamba pambola mamoyo vous comprenez na liango te na kino nyoso na sombi en souvenir na nga moko e fandela bana nga bien en tout cas maman penza moko to kuta na e nzamba pambola et ça li pambolite pourquoi bobo eli pamboli biso zo li pamboli to ba ndeko na bino ba congolais to bana ya mboka et puis mbongo ngo pe bondo baneke awoli mbongo mboka akeli on na ba ugandais te akeli on na ba sénégalais te awoli ngo na bana ya mboka merci maman tant on va retraiter bino ba sali 18 ans na pouvoir 18 ans na bino ti ba artiste bo bénéficier ni kana ba Dubai bozolo ba leba kinga kati ka ba soswango bozolia yango bokomi ko pesa bolingo no tout et pas maman Olive Kevin omoni makamususu tolo ba ngote ka pona sentiment oui tolo ba likambo eza likambo ngana nga combattante te nana capacité te ok kolonga maman Olive na bokonzi to ke lo bana na yeke maman ya papa ça 18 ans boy ba combattant na biso o ba ya bazo ko bunda kuna na pays étranger ba ko kita awati bon de ba mi placé nga so ba bengi ngai est-ce que nga fona lo bela mboka mobimba to mokimo bimba na nani na ça politique nana za nga comédienne simple mutama boke moko boye oyo maman Olive tala nga na TV nga pende na zabo papa Kabila tika obenga ngai te mais moto ebinga na kombo na ngai oya sepela na ngai wa moni ke oui que viso binango ke za bénéfice te et lekelanga parce que nga na bénéfice na nga na Dubai pe Dubai pe na koko kende pe nga moko mais ba offrir nga ngo cadeau na koko kende Dubai mais na koko lala na 5 étoiles bongo te donc on a un hôtel on a un hôtel on a batubaya que batemi libanda ya hôtel wana parce que sur la na boucha la rab ba hôtel mais banda pour kanga photo na libanda ya mir hôtel wana a futa $200 pour kota na kati a ça la visite a futi $500 mais ngana la na kati hôtel wana so yito bimi tozoya ba parce que respect ba fungola nga porte le quoi na yena na cortège présidentiel et ça déjà bénéfique pour ngai et ma bête et ça cadeau na tikali na histoire na vie nanga ya bana nanga que koko na biso maman na biso pe aliaka na maman mukonzi parce que na musala na e futaka ye tout le monde a bien na biso ngade papa na biso présent na biso na tanga mobutu azali ko bengisa ye mingi na mama solo na ye na mama kamna ye mingi est ce que ngade de fait bakite ndengo benga be benga papa lokuli ne benga be benga papa ngade ezali nani présent mobutu na tanga misu ne talaka ngade ou bien bana présent bazaro CPN na musalo ngade azaro sala so baseli kamna bango moko bo ba bengi ake ngande mno ko bisa mama teke mama ndo bengi ngaboye omoito tiki Belinda ndo benga bona groupe na liste kotaki me ba pona ki ba koke ko pona comme ngape ko kana ngape ko tikala mais bana ba se retrouver parce que tout le monde ba musu kuna bana ba yeme présent ba ngwaite tu vois donc ezali kaka pona nga oui na bénéficier comme ta avion oyo et tambola na maman mokonzi na bénéficier ko la hôtel mona maman mokonzi ko ça la route ensemble na maman mokonzi na dia na bénéficier na ngapa na voilà yo déjà bénéficier na yo au bénéficier pe lelo to moni polémique rage oyo na kombo na surtout yo na ba réseaux sociaux nyonso na ba page tout bazo tia kombo na yo lokola les news des stars to moni na ba la mama la bouche autorisée bazo tia na osaki na nini eza na cause nini expliquer biso pourquoi ko benga bato apoto baskola bibembe passer le côté bon critiquer ba $20 le ko kuma yo Thérèse ya grâce à bata poto yo moni mo Olive na retard bando bandita na yo ya carrière na yo ça fait déjà combien d'années au tourner mais le komi ko privilégier maman Olive ke bato ya poto ba salabino peut-être ba bilambo le bozola ya bato ya poto ba chaînette bilambo ya poto ba relation bele bozo bata poto pourquoi yo ko lingo kitsa bande ko biso na bino bwe pourquoi eza na nini ko mona ba bozo silika na kombono eza première fois na yoka yo na makambo. Merci papa combattant baninga basaka ba bezu na bango mo pa mata mais aselinga iloko yo oh oui pona nga selinga bezu moko onga na chaki on a mutute donc de benga selinga bezu papa pona ebiso ba obenga nga de partout batu o ba yebinga ba yebi ke za Thérèse te non linga ndingo ti voya papa na biso combattant wana o bi ke za Thérèse so o tia o Thérèse salaki après ngana ko sa voice na otie yango batu sko ba sa différence ya ba voix wana bo yeba ki o Thérèse to pe Thérèse te et en plus pardon papa tika ko tambusa kombo na nga boye na côté mon na bato ba sepela na ngai oyo balandi na ndinga ba privé na nga balobi na ngai to yebi ki za yote
Côté Moussou merci ma copine Karine Manessa. Atangalinga na combo ya Mouto asali yango. Ala comédien. Attends, bon, pour ne pas citer les noms à Mouto. Mais invitation na yo na mito yo poto mbimba. Voilà c'est quoi azan de konanga. Parce que le ba producteur sur YouTube ba benga leke chu Thérèse ya to tikaye akotaka lisusote. To yeba Mouto ngo faut de. Eza musala to sali to poni to lingi. En tout cas so ba benga ité na musala ngo yebike et le baki nango yo le baki na mécano ko dépicho ti le lope to zanga pe air musu pe visa kufa likola batapoto peut-être likola batapoto batapoto basalela ke ba vidéo moko contacter muto zana posa ya musala na ye muto zana posa o CD oyo e kozala o visa sali a contacter et côté les soucis et côté les nini parce qu'elle est quand même ça n'est sous-souté à qui qu'on botte à mon attention ma casse les autres perdant moi c'est le roi visa Nicolas la bande qu'on a vu sur la photo donc vidéo wana ce qui fait audio wana et zangai c'est faux faux papa ngana to solo la télé on met ça na mbongo na ngati comment se fait-il ba moko détecter ba moko que muto c'est likambo ça Thérèse et puis dès que dans la vie boy avant le balikambo yoka penza yango ou bien ponanga il fallait que papa wana ameka nano ta première fois na pese devoir te oui ainga sala table aluki numéro nanga atilinga voice mwana batu musu ba sana za ba voice be na téléphone nanga atilinga voice ah mama boni nde zalaka ndape no répondre attends que humain attends que mukolo angaka comparer ba voice wana ayoka voix o na voix oyo ce qui est ba réellement Thérèse papa na éducation nanga onga la joie na batu on a fréquenta bango mo babitake et ça Thérèse était donc na koko finga te na mort nem so ba mama e mo ba ni biba suko bibembe bazaliti musala yo pona ki musala so bibembe na finga ngo poani tam su yango ndo enero tindela nga wana pozo ka musala pas suko la ke bembe que nous rechangeons le micro, le bilamba. Et nous allons minimiser il n'y a pas de ce métier, il n'y a que des sortes de gens. Donc, des gens qui ont dit même ça, il y a un nourrir une famille, il y a un foot à baloyer, il y a un temps que ça va déconner. Donc, ça m'est égal. Je n'ai pas fait un moutuke, je n'ai pas fait un moussala, je n'ai pas fait un comédien, je n'ai pas fait un makasi. Je n'ai pas fait un Kevin, et ndeko na biso amwa so asaki message wana au moins tant finga na Kevin na ko fingolo mo yo salate na ko fingolo mo sati na sakanda yipo fingolo mo nga salate na suka matba siba yoka ina bangwangu Kevin kuta finga ki Thérèse boy c'est que Thérèse sala ngo mais na kati na oyebi ke Thérèse sala ngo te na kati akanda ngai na part na nga ko senga na ndeko na nga na esquisse Ponde comment moi si en tout cas a déplacé qui donc il a dépassé qui va borne. Non le basiko yo il y a un déconabiso oyo ya photo à moi si voilà. Ojo na tango ya ki ata biso so to sepe na ngote. Ce qui peut biso to manquer ba maîtrise, bande que ba bazaki na ba maîtrise te ba ko finga ngake déborder parce que a finga qui à niveau 0. Mais ngana yebi ke ba oyanga jamais ba ko kota na boutique mo ba teka bloka ba 1 euro. Jamais. Ce qui a sommet là, tout le long à 1 euro, c'est que moi, là, il y a 1 euro. Pour aller voir qui bien que, ce que là, tu as 1 euro, et une zoulou qui a bois carrément. Oui, attends, on est là, dans la boule. C'est une zoulou qui n'a pas et le gars, jamais cause à 1 euro parce que papa, c'est le massacre, va bijou l'homme noir, il a perdu. Et ça, 1 euro, tu au moins. Et le gars, valeur. Jamais qu'on compte à la boutique, il y a 1 euro. Et si ma coûte tout. Au moins, si on a là, tu es dans la boule. ML Moussouamba. Moi, ça t'appuie à Pembe, à de Paris, à Tindilangan. Et c'est le quoi, éroté. Parce que ta poto a biso, tu es bien, ça a biso. Donc, je n'ai pas fait la tête parce que ma fanatique n'a pas de poto. Bamsou a Tindilangan, bon, on a 5 à Bangote. Il y a finalement mambo, moté maman bébé. Il y a personne qui il y a finalement la boîte à Koboya, dès le comment boîte qui est macasse. Et puis, il y a des boîtes qui font ça, maman. De moi, non, c'est ma bébé, moi, c'est de balinga couteau boîte. Mais au moins, il peut ok, Wester pose une bonne. Mais merci, non, maman. Nous, on aura temps pour que carburant nayo. Si Wester pour que la 20 euros, c'est qu'au canisa là. Tant que au canisa, moi, tata, moi, c'est la binoté. Au canisa, il est une propriété. Mais au quand même, moi, 20 euros. Et son gars, bah, n'a pas mêlé ici, baliaki.
Parce que le réputation est belle, on a la photo. Oh, bah tu vas télé, ceux qui n'ont pas page, c'est 100 commentaires. On a 9 commentaires comme on a. Les abonnés, hier, les sous la théâtre, ils ont dérangé, ils ont choqué, ils ont montré qu'ils ont créé le problème plus tard dans la carrière. C'est comme bango ba sepeli, ba bebi c'est musala ya moto oya fingi. C'est bon ce qu'on décolle bango oya le baki ba insanité. Ba yambi eka le kwa ndeko. Donc biso to makila, biso to nzoto na biso, na nzoto ba tapotote. Ba tapoto makila c'est un verre. Biso to na mitemati. So bino nde bozana bobike, Teresa lekate, Teresa zana ba orphelin. Ba na ba zo ba orphelin. A lekate asa musala te, ba ne ba liate. Mais ndeko na bino oya ba ndeko finga mebo yamba ebo lia nesani moko. Non. Ata so izanga mna fingaki. Ata so zan ndeko songolo pakala mta fingaki. Ko isa musala. Musala pourquoi ko linga ko bomela muninga musala na ye avanda na ndaku asa musala te yo beta maboko sepeto moni esusu te. Na comprendre les phénomènes na te batongo ba zaka na poto ba utamba mo lola. Ba kwei ba mo na poto. Oh Jésus. Ne ba te. Ne bité pena le ketu. Vous ignorez votre poto mo. Na ignorer bango te. Non mi tout na ka question moko simple. Oui, ça c'est le groupe ba uta bulwa. Ba uta neti meta mpinga leki na ngato uta ne sasa. To sasa ne ba tournage wa na tournage la boto le pape. Nani Lumaya Nadi Lumaya. To uta ne sasa amona salongo. To vanda vanda bisone mami lu fongena kuna Luanda to laila lina e. Ana bosa ikutu mwana ngiringiri. Donc ba uta likolo ba koya likolo te zaki question. Eza bato uta ka Congo. Ba luki transport na bango ba kei. Ba msuso moni ke transport na biso za passe ba clandestin ba koma poto. Ba komi poto kuna nzamba sungi bango lelo ba komi pe batu. Ba biso pe to uta mi mutu o uta na passe. Kevin. Kwa sunga mutu ana passe au chola ete. Na ebité. Et puis mingi ba sa ba makambu wana ba vraiment ba responsabilité. Moi je te dis, ba responsabilité. Mutu a responsable parent na ndaku, mama ya bana, mobali ya ndaku ya libala na mwasi na bana, na bandeko ya basi le kwa Teresa. Yo ndimi obo ya Teresa musala afanda na ndaku asala te alia te bana ne batanga te mais yo ozana poto sa musala mundela faciliter makambu ebele. Omoni na poto makambo mundela faciliter batu. Biso ça c'est exact. Toi la opportunité on a te. Biso nyeso za so ba crédit za awati. Crédit za te. Nako que jamais que na ça la comparaison na maman Olive, ne maman ça comparaison na première dame na bango ya Paris, ya France. Non, on s'en bat ça que maman Olive aussi batté. Non, comme batté. Mais il y a qu'on qui est dans le magasin, comme à Salaka, à Tali Sakouana, à bien sac oyo, dans la Salaka, Moukane n'a pas Moussala, à un crédit après 2 ans, fout un dame. C'est différent. Quand on a vu que na kana kazi bino bozola na ba konzero ya mbuka bozala na bango 18 ans parce que osela bino ba faveur on était parce que bobusa mbuka te bozola na bango kaka babina libanda mbuka bazala bazo bundela pona mbuka eloko bino ba accès comme bozo comprendre te ya mwana bozo kende kana influence biso za ba politique na biso ba comprendre lelo oyo maman Olive bazaki na bokonzi balongwe bo balongwe na bokonzi poza fatia yeba ofingi kakati ba Congolais ba finga ka présent Fati. Yo ka sili biso le kecho combien ba finga ka ba combattant ba osila te. Bande ko so ba combattant ba osala kaka. Musana bango ba finga kaka. Ba osana bango ka wana. Moi excuse pour senga te pardon na ba to ba. Mais oui, non senga pardon pourquoi pas. Ce qui to kene ki ngaka to bina ke laisser beti motema ya bato belé parce que to tika ki polulu shiko na mort. Bolimbisa biso. Miniskis. Ce qui pose bande ko na biso te. Ba malien de ba déclarer te. Ba Congolais ba déclarer parce que biso to kende ki ko bina, biso kende ko lia, biso kende ko sepela ko sa maputa. En tout cas na kombo ya ba comédien nyonso na sengi pardon. Bolimbisa toza bandeko na bino toza makila moko maman moko congolais papa moko congolais tokokufa congolais preuve ane ebembeko okufa kuna bazomisa na Congo ekokunda mala mabele ya bakoko na biso en tout cas ezala bato bafingaki papa combattant eza Thérèse te mutu alobaki maloba wana soko za tembe obeninga okoka mungongo na nga oliki numéro na nga soko za tembe na kosailo voice et pas le ketu awa oyo ka pe voice na nga to suis voice o moi moi sim de ko na biso pe maboki asalaki oche boyo ka
soki na biso nga maboki ya kotala pe mission oyo alinga mpe biso lelo réputation lelo komi victime na makambo wana poto melingi soki komba Teresa te lelo ya bomba nazongi nsima ozobanga otanga komune yo lelo problème déjà ekwelo na poto na ndimi te ese bata poto alimbisaka mpe boye te eza mpe pase ndeko wana mwasi orebise potanga komune toyeba komune sikoyo bango bayebi deya bakombo bato mpe babenge batanga ekombo bayebi parete mofiango oyo bojoane mpe kaka pa président Caleb te ye no na jeune te ye no na jeune ye teleke tu donc mpo bato apoto mwana biso ya mwasi asaki te mpo abebisa réputation nanga oyo nakoloba ye asaki kaka droit de réponse ya moto afingaki ye mpe azongisi injure ye mpe ayebaki te ke ekobota likambo monene boye nde kamana nango abike bafandeli bango bafandeli kombo nanga na poto nga mpona ngai eza ngam nalobi makambo wana te obebiselanga carrière te mpo biso batelemeli likambo vraiment eza parce esalinga bien de s'excuser na bana poto parce que artiste mosusu azoleka asoskize na nini ayeloko asoskize te mais yo ozwi temps ya koseskize pardon c'est une puissance qui libère bango boyebaki tosala eloko te mais toseskize mokumba na bango mpo bango bafingi biso baseskize te mais biso tofingi bango te neti ngai nafingi bango te naseskize nasengi pardon ya bandeko na nga nasengi pardon na ngai ya bato nyonso baleza bino basalaki bino pasi nasengi pardon donc pardon eza yango eloko moko ya mokie e oyo ekoki kofongola baporte ebele kaka mpona pardon donc eloko nga nakoyeba na bango soki bato babinaki soki tobinaki y compris moi nazalaki na Dubai soki tobinaki esepesaki bango te soki tofingaki esepesaki bango te en tout cas na présenté ka besquise na kombo ya bacomédien nyonso c'est tout lelo nde tosouve likambo ya visa oyo ya wana oyo explike biso bike visa akufaki mpo balingi kotiasa basede tomoni teke likambo wana likambo ezozongaka susu lelo mpe na kawa bana poto biso babike tolingaka mpo bamessage tolingaka visa men osouve su ka ya visa ke aza délaissé lisusu na mort na cimetière kuna bozokipe te soki okaka na bosoulevanga ta na mama olive te bino oyaka ntango ya bafeti ntango moto akufi mais ntango na ka ya visa no likambo na monaki bokende kuna na cimetière mais ti lelo likambo elali te toa na association na biso des femmes comédiennes oyo toza wana tozwi yango ame ti visa kufaka na mars toke kosala yango na mars tolingi kaka na mars kufa mpenza le 8 mars le 8 mars nde toke pose Pierre Tombal ya ndeko na biso visa yango omoni tolobaki kaka te eloko neti mokie Pierre Tombal fo tosengaka kaka eyesa mpe soni na biso esa fierté na biso te Pierre Tombal biso moko oyo toza na comité ya baassociation ya bamama ya théâtre tozwaki conscience tokende totala ndeko na biso esika azopema tobongisela ye place wana bien sûr aza susu wana te mais wana nde esika etikali ke tozotalela image ya visa donc tokobongisa yango na le 8 mars oyo ya année oyo tokoti 2020 tobongisa esika wana topose Pierre Tombal apema na kimia omoni bandeko na biso ya poto mabe moko epa na bango ezaka nini na swani na Kevin akebetela nani nela Vincent abeteli Vincent afandi pete aluki ti ntango mosusu nga nakendaka nange pa la joie kabelo moto apesaka Jolie kabelo moto apesaka nga mwa kabelo na tiaka mpona bima bien amemi obi Teresa te azaki boye bapanzaka sango ya motu baokende nango papapapapapa boyininga ata mosusu likambo nga nasalaki te ozo comprendre bandeko na biso ya poto boza vraiment bandeko na biso bamosusu babotami ye bamosusu babotami kuna mais ntango bokei ntango mosusu nga nasali yo likambo lukanga solanga ngai ntango mosusu ezalaki na façon yo olobela yango te tokobongisi yango en tant que famille tobongisi yango en tant que famille ndenge bafandelaka nga na mona bamosusu ntango na basede bakasete oliza visa ezalaki bazotumba yango be ntango mosusu moto apoto moto afingaka ye asali kaka droit ya réponse mpona moto alobaka na ye mais ebotaka problème mpe peut-être ntango mosusu azalaki mpe na problème ntango mosusu na mobali na ye moko mobali wana soki azwi donc esalaka bien te au moins eloko mosusu ezalaka nini bopartage bolingo boya bino mibali na bolingo ti na bandeko na biso mosusu bazoka bapiblia bandeko na biso basi bapartage bolingo na ntango ya esengo na ntango ya bien
tant yo tindeli muninga ba photo muninga tindeli yo tant bosoni juste ko nilité muninga au lakisian ça bien té ça propreté hein bandeko ba famille ba maman ba papa na biso boza na poto toza binemi na bino te to bandeko na bino kanisa ta place moko vandaka eloko ndenge papa na biso atini message na yemo na message na lobi bien na ndenge biso tolingela atterrir to ndimete ko se eloko bon c'est que ndimi peut que ça penga te donc ko ko tana ngai te na bebisa mega na ngala ko benga ta mususu ba ya ngai to solo na masolo kitoko kena keneka na finga en tout cas les angaïté boti que loko bonheur ba vie ba na belé ba vie ba te belé petit visa que ndeko bota et nous bon que ça qui tension peut-être ba makambu a omona na soute musana pona ko sala abima li susute asara susute allez ba tension ne matie papa et même na liwa. Voilà, merci. Tout le monde a consulté dans l'émission de Bisso Ba Vérité à Congo Liziba TV. Le lot mote métier sous et payé sous entre millions de bino artistes et comédiens. Aux autres pays sanga maboma, aux autres pays sanga mutu so ibate ezanini. Vous avez parmi bateau, vous avez fait ya danse sous diata, vous avez qui on a. Donc on a nos Jonathan qui a une image et tous nos magistes après. Ba vérité, ba vérité. Finga biso na bastati banini mais yozo finga biso mobile no kende kinga kati soso na botina fête ya msoza ki ya kinga kati soso na bangomela botumbaki ya kinga kati. C'est quoi ça? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a un problème entre Yona Soudiata. Toto discutaki. Ah bon? Moi si na kia fingi belle vie. Oh. Moi si na fingi belle vie, mais belle vie na position Congo, aza déjà belle vie. Ba vérité, ba vérité. Tout le monde a Gabriel Azaki na mais quand il fait na mona kyoyo, il faut biso ezaki vite. Hein? Il est vite. Fait de famille au Soudan bazaki ba commettre pena bazaki te parce que bazaki moi ko lemba to tikinga kati to zo biloko kuna na bureau papa Dani na PCM beauté to tikinga kati to kepa papa Dani to zubiloko en tout cas bato belenga ko tout le temps to zo biloko kuna na Gombe. Là-bas, en tout cas, ndenge bato ba fatigué boy. Na fait il y a toto chose que bato ba roya. Effectivement bato penza ba quitter. Il y a où ça le problème était? So bato ba quitter. Et ça problème était pe ngana ko loba na mosi ya Soudia ta chose ba semeki na ye. To za ba semeki na ye to honoraye o mobile ya balio isabiso. Soki ozo finga na semeki na ozo finga mobile na yo mbala moko. Na yoki yango nde bato babeta kama solo ma yango ka bimi pa ndeko na ngai Gabriel donc eza mabe makasi eza kitoko te bato bazaki fatigué bato lisusu bakendaki kinga kati lobamaki baya lisusu fete yango moli comme na lobaki na lobi ke na sina pesa ki ba invitation pour la fête na ngata musu ya libala le quoi collègue na nga kufi bato bana na invitation ki fête na ngeza jour na nani le fête na nga na kwa nilango tende eloko ça me pas Soudiata asa kabola ka ba invitation akolanda famille mobimba te kolanda bato nyonso tout te po ebisa bango ke fête exacte ba Belleville le moi guerre ezaki entre Belleville na moi c'est moi problème ezaka Belleville esi baninga muso Teresa ko kendete ebisi ka ko kendete esali moi problème lelo moni moi ça c'est na Facebook yindi muto aida kabino ila kabino bilamba vraiment bosali bon pour ani sali kitoko te propre te quoi non j'ai vu la radio non il a subi l'omba moi ça doit sous penga na moi ça sous na atakoka na melate na ndenga mabete so ton souhait wande konanga na bango baelanga Yes, bucho bien fuma ba mezaki ya moza tonso. Wa soni oh leki na mpela nga emel muswamba moi c'est titikal motema na titikal ailanga bilamba Karine Manisa tindelanga mama nela kutu kolina na zuite na ozwa OK ya lobi ba bolingani te nani moza tonso ale Tolinga tendeni pour donner fête na été mais mariage n'est tonne ka artiste il faut comprendre que toi na ta deuil to tonne artiste ba tonda na mariage ne kinga kati wan très bokei no ki sala ki bien bon, moi je pardon, il y a quelque chose. Tu as une question. Ah, c'est moi qui l'ai. Et bon, moi je te président Kinga Kati, Nayo. Est-ce que ça a un rapport ni na Kati?
Il y a ces mecs qui n'habitent pas. Il y a juste les fous dans le toya. Qui n'a qu'à ces arrêtants qui sont tout le temps. Pour moi, l'autre camarade, il y a des années de sous Bazaka. Ma casse, métier, moi, ma casse. Le monde, moi, c'est pas soit un autre, et salonné. Moi, on m'a bien ma casse. On a manqué de son respect. Pourquoi à quoi que soit ça? Jalousie, la bombanda. Ah? Oh, tika boy. Bombanda ni. Minani, tonsna, bon, beaucoup de questions. Voyons moi c'est capo. Ah bon banda New York hôtel ça surtout. Oui, oui, maman mon petit ça, tu es dans ta télé là dans ce. Na ko na kota te. Na di magama. Na yebi te rogo ne maga beli boma lo bawa. Ma biso de tuzana to Gabriel so tumta tumba biso de tinga. So da tumba na Gabriel en tout cas Gabriel na obenga ka persona. Po ngana okoka na ngaite. Na okoka te po Gabriel banga neti. Gabriel so botonga gina e ya o metamo so loba kit. O bongo banga nani ndeke chupa nyom to bisenga kile ku abanga na eti. O mo en tout cas mongo solo. Mais ça n'est pas propreté lorsque tu dois être là moi c'est un problème. Puis le que oh top na biso top par le que te celui là faut akene poto yo moi seul va déjà va 3 ans fête anniversaire pour mais faut que ndeko bon baba ni moi c'est musique mbali musique pour ani. Il faut. Baba na ki po ba vendre place mo ko. Et moi je zo mais les autres bakana. Ça qui démarche chez eux mais la sope mais pas que la peine d'ambaza na bango. So démarche chez eux mais moi ça lunga poto ya. Mais moi si quoi kuna nda sala musala bazora moi gagne peine na bango. Donc akedi. C'est 4 ans pour 4 heures sur 3 ans. Et tout souhaité ba 450. Tout souhaité ka ki anu za suka ki ndi baza place mon corps. Et dérangeable bien on attend sur na Kenya. Te dérangeable te biso ko to mona so caractère amener na Kenya. Nge dérangeable ngate. Il y a bien boton arrive non nyos. Gati. Na to na ko su. Na ti pembe na ngabo bato pia ka la fête au bazar. Yo la te pembe na. Na no na te pembe ya rouge. Te rien. O to fanda bien ku tout bato mukie. Oh, to lia ki bien oh. Ayi lore tika ba chem lore na sali mo ya 2 personnes. Non, mon nom te connaît c'est service nga c'est serveur nga moko. Kasi te net sali boy, ne fait pas o chem lore yo mo. Yo c'est blo mo. Ba chem lore c'est 2 personnes ma ba c'est la salle. O lo toni mo so ya mo ba chem lore 3 personnes. Non, ouais na lobi. Ba 3 zolo ba. Yo za ki on se serveur ndé. Ba dia dans client ta ram. Ah kasi biso so te ka mo. Yo me message pour na ki ba fait de sali pia. Pela Gabriel, fais ça impia kate. Fais ce que nous salut au salut fait, bien assez fait na bengi bateau. Yo yé. C'est présenté déjà. Chaque pays pour moi après ça artiste comédien zaki wana. Te na penza ceux qui na problème mon côté. Ndé na mona ki absence va tenir touchenga. Mais nga comme nebi ke to uta ki mo bembo wana kinga kati ya voyage. Mais ça mo. Te ceux qui zalaki ki to uta voyage wana te kinga kati kozonga na biso bat bataki fatigué. Le lendemain nango to ke zabilo. Au moins, il y a des batbazaki, tu as boutou 23h. 23h, ça voyage. Bon, tu zongi to lali, tonga li souba même so bloqué sur biloko. Fatigue li sous. Tout le monde. Donc, gars pour la raison zaki teke, ba ni ni wana ngam aponi batu ba yete bon. Mais on comprenait que batu fatigué, batu soupe, bazaki na lia matanga. Na madame. Pas basum na maman ba yaki. Talaka. Bazin riche ta ba honorer de moi na bango. Ça qui déjà bien ma case. C'est tu on la polémique. Oui, ben biso nani pas théâtre. Vena biso out poto. Papa Fiot. Oui, papa Fiot na madame na. Oui, papa Fiot na mado Fiot na ba ki wana. Ba te pembe. Vous savez comment te papa ya fait tani to benga madame bunga te. Tant to benga madame bunga ya fait oboya. Ya fait to lingi kaka. Ah madame Fiotiti. Il faut que tu aies un mado. Qu'est-ce que tu as Moussouné. Ah, non, c'est comme ça, spaghetti. Oh, bonio, boye. Message à tout ah, la vérité, le message à ma casse pour la diaspora, tout, au lieu de télémédio, message pour moi, la prière, ni le conseil pour la Mogana Bisso. En tout cas, message dans la diaspora, la Bisso. Bofinga ki Bisso, Toyokaki. Pope bande kona biso balobaki boyo kipe pona nga na représenter Baskiz eza bamsu ba babité to représenter Baskiz te bona boyemenga en tant que maman en tant que femme na sengi pardon pona famille mobimba ya ba comédien ceux qui balobaki mabe bolimbisa mais yango te ko empêcher
ndenge biso za biso ba comédien boye maman abengi biso tokende po apambola biso bon eloko ndenge yo esika ofandaka okanisaka biso obi ndenge za boterisa sakelo ko mwa malunga na ngina kabela eloko soko za na motema ya kokaba o bloquer yango te parce que oza mutu kaka kokabaka biso pe to lingaka maman Lise pas lingaka biso yango moni to koki ko boya jamais na appel na ye en tout cas ba combattant bo comprendre biso toza ba ndiko na bino oyo tozo sa musana biso merci na mafinga nyonso merci na ba considération nyonso merci na bato pe balingaka biso baboya kabiso mais ngelo kwa munene ozala kaka pardon na bato nyonso tout merci na ba fanatique na ngai o balandaka ngai ba sepelaka na ngai o toujours ba posinga ba conseil ba o pe bandimi ke eza na ngonga mutu na lobaki te merci Mami Lufonkenda merci na yo Karine Manessa maman Nela motema ya pasteur Anisembula merci ma copine de Dedan Mado Mbi à moi à Paris papa Céline Massamba ba bijou papa de Gaulle bino nyonso ba obolinga kangai na pesi bino bambote belé viena nga moko ye wana nazomona ye kuna filemo mambo motema ma bébé na pesi susu papa Jacques Botulu ancien combattant solo mwana no bominga na ba Y moins 3 talaka vela nga pour ça la biso ba meilleur v mais on n'y a tel biso ba Y moins 3 merci viens à Paris bino nyonso na pe ba gros bisous maître Chabert na Bruxelles masanga bébé na médité tile lo talaka yo maître Chabert de Bruxelles za la rabo to no ba maître Chabert a beau frère na bo ka sala beti tol nzoka merci bambote bande ko na ngai surtout ba bisous ebele na bino nyonso tout merci Anna Bosai Horta Capita ma petite sœur Jonathan Ngana bino nyonso tout bambote belé merci na bino tout bolinga Kevin Panda la Kechu o bo sepela na biso o botala ka émission na biso o eleka awa babi après ko bunda pololo boza ba kati ezozo mapona ba artiste na biso tout bakati owalegana na kati te vraiment suna kati bo benga la Kechu kati te doza matanga mo ba découvrir baza na pasti na kati bakati ba ministère ba comédien so mais déjà c'est mardi prochain boza kati ya artiste na bino ba mapembele ba koleka boza kati ya mama seka boza kati ya mamepela parce que ya bi asa makambo loba vous avez kati ya ville loin vous avez kati ya Exilo vous avez kati ya Sila Bisalo vous avez kati ya Barcelone ba conquête na liste belé ya artiste ba koleka na kati ya Congo Liziba TV mais ata bolanda ninga bien et ça pelote Congo Liziba toujours ya makambo s'abonner pe na yeba TV yeba TV abi kuna politique abi ya kangi mkote ba politique na chaîne ni ya politique ya nyati yeba TV nde makambo ya onde likolo donc batunyo so ba faire émission ya politique bo yeba TV mo na bino pe yebe bele ko le kabila bo s'abonner kuna massivement donc bo landa pe na information qui toko ya politique avec ma précision talaka yeba TV makambo la maman merci nous tout linga qui vient pas de quelque bana ngola na vous allez déjà mois prochain na ngola na pour se pesa bino miraisa bidi étoile bino tout nous na ngola pour yamba bino bakati si tu veux toya qui mo mane ke bigolo Jonathan zo se planer mo bimba na kati ya cameraman na biso ya bugato kotambola ne partout ke ne petit ya ngola grâce à ma fan na biso grâce à chaîne na biso Congo Liziba TV et tout monde balasima bisous bye merci na yo merci aussi na Jonathan Dario na sima caméra osa biso photo za mon réalisateur mon cameraman tout monde balasima bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous